Alors enfin, Empereur 120K à lobby. Il bat les bandana 2000, 2003 Sili, 2006 babandi procès, 2011 bah Katia affaire, maman tu fais ta vie, mon bas les pères qui n'ont sa vie na. Oui banon que fallait aza langa nzembo, fallait aza menuisier, aza tailleur était, fallait aza kaka artiste et musicien. En tout cas, to battre la personnalité ba musicien na biso. Soit fia fallait tilelo depuis 2011. Beta calcul tilelo pour ça on a ningini. Ata balobi télémaka le quoi libene banda pour ces téléma et kitaka. Mais ce qui soit fait les qui moi en bas la batazo boya c'est tout à fait normal pas boya pour azana moi sinena ndako. Ba et tout ba côté là qui niki na ça qui bango que il faut à la moi si ya ndumba to chel pour côté la niki. Si vous voyez sanga ba lesbienne na ba chel na ba ndoki nyonso ba côté là niki le lo ba suki wapi. Sarato la lokoso eleki. Vous comprenez? Na ebité est-ce kazaka ka Sarato la to comme Sarato lo. Ngala koki ko démarrer Sarato la wana parce que c'est le côté Diego Milito album ezo zika kutu na kati ya studio tile le bi marate Diego Milito comme Koko album pe Koko. Donc Sarato la na osenga pena na vie Mathieu na pavillon 11 ba bongse le chambre pe nous comprendre ba telo ventilateur malgré mon longeza na selemba wana mais fanana no comprendre que moi si ya batu ya libala il faut en respect na ye tout ça là moi si ya solo finga raté moi si ya solo a discuter mingité ayaka rien kaka ke ko répondre nenga répondre azobina na ye pemezate bonga ko sona na niki ndenge niki aza lokoko niki aza chel bango musana bango ndenge za o ba chel bazandeni soki ba yokana ki 100 euros soki ba pc 60 bitumba erobi mais il faut ça ni faut swana Rossi TV kuna to mona théâtre musical, political, chronical, sportical, karatécal, news on Rossi News TV. Abonnement à s'abonner kaka. On s'abonner, OK la notification. Kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV. Ne makambo. Ochaka Linet na Rossi News TV pour na s'abonner. Bonjour, la famille de Rossi News Télévision. Bonjour, bonsoir. C'est un heure au beau recevoir l'émission La Bino Forever. Au Bolingara Mingi, c'est toujours moi devant vous, Sarah Matoumou, notre Amadi, Marcelo de la presse. Merci à Mira Kinz Montréal derrière la caméra. Merci à la patronne, autre Amadi, Mama Mama Libanga. Joyeux anniversaire, anniversaire de l'école samedi, plein de bonnes choses à toi. Merci beaucoup aussi à l'homme qu'on appelle Monsieur le DG. Merci beaucoup à toi, papa. Merci beaucoup à Nelson Ekiambi Bossamboka, Fanny Matoumou, l'éclairage public, Skyper, autrement dit le petit Moukantombolo. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Steve Matoumuna. Merci beaucoup. Nabaïnyo so balingara émission Forever makambu yango e bandi. Makambu ono luka yango. J'espère que na biso, na bino ba cher internaute, boy mambo endo le kan internet, o salut plus ou moins 1 mois et demi et qui est 2 mois. Alors, Ezaki Marambo est talaku, artiste nepsa munene ya mboka, au mikolo baso bengaye Empereur 120K. Alors, boyebe qui vie privée naye comment qui vraiment exposé ex-femme naye, anob mse Marambo, azana zemi, azazima ba jimo, asala boye, bazala kana bolingo donc tellement Marambo le kaki. Car awa na loba ki boy, vie privée ya batu to lobarango na bokebi. Vie privée à Batou, tout le baron avec beaucoup de réserve. Parce que esa vie privée à Moutou. Puis Moutou, on nani. Ce n'est pas n'importe qui. Empereur 4K. Mais si quoi comme Empereur 120K. Fali poupa. Nabaki makambo to ki non malembe parce que de 1 c'est mama bolingo, de 2 bolingo c'est na bana, de 3 moi c'est liboso et de 4 il s'agit de nani to so lobela. Empereur 120K, Fali Poupa. Donc dossier Rolobelango avec beaucoup d'intention parce que bah risque ezaki makas et rezma. Bon bah qui même moral nanga bazaki sage. Mais bateau bazaki sage té ou ba na ba assurance na bango, banoko zo ba preuve ti kuna esika fali babala nanga esika bakawani laka. Na minute boye ba sort na bango fi boye bité parce que makambo eza mabe. Enfin, l'empereur 120K à lobby. Empereur 120K à lobby. À lobby nini. Parce que tout le mambo bien et tel épée nanate. Mambo ezali nga mambo ya fali na niki. Mais
bamusu bakotisi nana na kati babimisi suki ndumba nana bafingi nana nana mambo aite et mamba fali na niki me bakotisi nana ba balinga kete bafingi nana ah oui siko nde komi tourne bino l'empereur saveka a lobby na tonyo so avande silencieux a ebili kambu azo benga niki en coulisses azo senga ke ba pardon na ba muto no ya no information botunaye Empereur Saveka lobby à l'obaki. Alors moi réel extrait wana kaka parce que avec tout un temps leur mambone bête parce que elles sont mariées pas naïe 48 heures et dès le passé. Siko le ko sali bané et a déjà le passé. Alors moi réel tila biso kaka mo extrait na mukie et si Empereur Saveka a lobby vérité à makambu pour te fungula émission to parce que sort à bateau yo bando ma le devant ya makambo yo ba suki ndeni to ba usuka ndeni. Moi réel bateau comprenez une chose. Avant, il n'y a pas des émichami venant de Falita Monsanto. Il n'y a pas de mariage qui existe. Il n'a prouvé le contraire. Il y a un scénario, soi-disant Zémézali, théâtre de chez eux. Soi-disant Ivolongwa, pour dire que pour t'incriminer, toi, au Bomi Banango. Vous pensez que les gens sont bêtes? Attends, message là, oui. Oui, message. Message. Voilà. Les Warriors, Focus, album, tout ça. Les à côté, il faut oublier. Je viens de vous dire que, voilà, Magambo est le gars en France. Les gars en France. Ça dit que les gars na Chika, Pao, na Tché, Lao, na Kin. Non. Il y a des dossiers, Magambutu, 2011. Le monsieur, il fera sa vie, parce que même si je faisais déjà ma vie, Yopé, madame, tu feras ta vie, il n'y a rien. 2011, tu le 2021 de maman Yobima. J'espère que Boyoki, l'empereur s'en fait qu'enfin à lobby. Alors, Namaramboyo, Kolobaloba moro de na lembi. Na penga moro tenga ta plateau. Je suis avec Bérin Rouge. Tout bétani masolo parce que ba chroniqueur ba kangami, ba chroniqueuse pe ba kangami na maramboyo. Bakoza so pezo sengama to ebite to pesa parce que mambo tonge belek to neko pekisa batu suba oyo kati oya suba preuve nana ba preuve ba divorce ezala te mama yo bongo na père ça 20 ans alors nanga moko te Montréal fungole langa plateau julanga yi Bérin Rouge to betani masolo parce que mambo ya mabe ba bibiso ba chroniquer surtout à internet bilobele leki Bérin. Enfin, Mouto bête en faire Empereur 120K parce que le baki lobby Bérin Rouge. J'espère que au message d'ailleurs au Mounaé on a émission na bino bolinga kamingi. Bérin bonjour. Oui bonjour demoiselle. N'habitez madame toi mademoiselle. Oui c'est ça. En tout cas mademoiselle en tout cas bonjour vraiment na ba abonné nyonso. Ba reçoit chance ya Rolanda biso bonjour tout comme bonsoir ça dépend na héros beaucoup ta biso parce que mboka za beba internet za royinda batu ba escroquer batu na internet batu ba liembongo na ba kombo ya batu. Ya omoni fuko désannoncer bango ya nkukwe sa nini et bima na mpoisa en tout cas na pesi na mbote na ba sepelaka na Bérin Rouge ceux qui côté vraiment Bérin lo baramabe boluka vraiment bo benga Bérin pour na bo bongisa lisusu moi langage par rapport ya ndenge to kenda en tout cas na pesa ba ya ngai vraiment mbote son Félix Richard la kon États-Unis na pesi mbote JP Kosi l'homme de 1000 milliards de 1000 perpètes depuis Canada précisément na Montréal na pesi mbote to suki na noana mayele. Voilà mayele Bérin Rouge. Toi bato to FIFA. Voilà. Toi ki nenge komaki na siko ne to vandi bonde ne yindi parce que siko e komi soute siko e enfin lobby business to zala ki wana to tala ki mission en père akimi stress azo kokate azo benga niki ba pele suki caché suki ndenge nini a bomba zemité a longola atika misa ba preuve pa ya ndeko na biso sarato ya nyonso to bende ku yoka. Mais yo les cas peka na plateau obi bato bazo côté la niki baba ndumba lokola e ngapo na ngana ndimi teke libala na ekoki ozala alors silence ya fali et c'est là que bato lo mambo belé parce que fali to bango vérité affaire obi bato mususu c'est pas bato mususu bato ba yo ki ka ba tiki parce que ndeko na biso ba liro no la sobe émission na bato mususu moneka te fali asa mabe fallait perdre ba fan na mususu ba jouer na ba ndenge moko boye alors enfin Empereur 120K à lobby libale banda na 2000 2003 sili
2006 babandi procès 2011 bakati affaire maman tu fais ta vie mobali pe kino ko sa vie na yo. Ouais, en tout cas, merci vraiment. Nazasir bato balandara biso baza bazo bate toya kaka koloba pona sentimate toya kaka koloba po bayo karabiso pona ba comprendre biso. En tout cas, na obandana na bato yo bazalaki vraiment bayo kaki kaka ndenge zalaka ki okota ki oyoki kaka mabe ya niki alobai pona fali boye bananu ke fali aza langa nzembo fali aza menuisier te aza tailleur te fali aza kaka artiste et musicien. En tout cas, to battre la personnalité de musicien na biso et ça la biso vraiment bien. Niki libala esila na 2011 yango lobi séparation dans l'état bakati divorce ba pasoli papier na France Jacques Chirac soki président nini Emmanuel Macron soki nani tobita akati papier marambisa nini esili mais ndenge nini ti lelo soif ya fali koki ozala Soif. C'est quoi ezanine? Soif ya fali ti lelo depuis 2011 beta calcul ti lelo posa ngo ya ndenge nini ata balobi etelemaka lokwa libende banda posa etelema ekitaka hein? En tout cas tout ça là vraiment effort ya ko respecter ba musicien niki eloko libosonga na osenga bato basali bemission mingi pona fali bato badame balar fort pona fali ozo comprendre lelo na internet so côté hôtel la plupart au monde kaka ba Karine kutu ba jour na moni ba na ba photo miniature ba mami nzambe ba doser na mo muke mikolo kaka fali siko bato basali bemission na kombo ya fali basombi ba congélateur basombi ba TV ba radio ba miso skutu bazalina ba sous kilote ya bien te me basombi yango kaka pona kombo ya fali mais botika kombo ya fali botika kombo ya fali mwana mwasi ana niki na bisaka yeke soki zemi wana eza ya solo arosa nini arobota ozo comprendre est-ce que boti Fala bize me akuti ya molimo santo parce que bolingo ezala susu te molimo zemi wana kutu dikap na robongisa ntuka na pese mbote sika za zemi wana eza molimo santo te zemi wana eza bilamba pona ko créer ba base na bango ba ya sala na internet pona bazanga actualité ozomona lelo soki otikala na nkema ya mutu hein soif wana ya fali esila raté na solaka ngo na lobango de temps en temps bengana na téléphone na ndenge moko ya kundelu pe leka mais soki soif eleki mwana mbala bato azoboya c'est tout à fait normal pas boya po azana mwasi na ndako ozo comprendre to tika histoire wana to changer makambo to koma na makambo so saison ndire banda lundi mardi mercredi to kangami na chemise moko eza na sensité ba et tout ba côté la ki niki na esaki bango ke il faut za la mwasi ya ndumba to cheli po côté la niki yo za cheli to moni ke côté la ki était siko yebisanga ba lesbienne na ba cheli na ba ndoki nyonso ba côté la niki lelo ba suki wapi il fallait tout mona bazo melisa mwana bébé potopoto niki azo melisa bébé potopoto yeyo soki azaki ata omoni lokuta on peut to pesa en sens ozomona lokuta mombo il faut ezala pe organiser po ata muyibi po ya koyiba ya bongisa makambo ombeli soki ba meki na ko chuba pe ozo comprendre abongisi déjà longina makofi alongole longi ya bogar atiki na palais alati longi ya makofi que so na yibi bakainga ba obeta ngai c'est que niki pe il fallait organiser zemi wana il fallait qu'il azwata zemi moko boya solo ozo comprendre ya libanda mebimi ata na kombo ya fali lobi to monde pe kazo mensa mwana potopoto to ngato kota na confusion bongo ya fali te me aboti azo mensa mwana potopoto mais ebimi c'est vraiment siko ke asopani ozomona lelo na ba sarato la ke na banai ko apprécier mingi concert na ngai en tout cas sarato la sopani ozomona sarato la na sarabino ke TV Matara TVP Saranini et Kitisara lelo sarato la yo wana na kasho lelo e comment osenga ke non il faut lisali ici ba basangisa bambongo ba pesa nani nde ba osangisa parce que mambo yo ye niveau la tela kiango c'est comme si pena yende kwa niki asali ba émission arrêt de boulevard ati ba miniature nana ketchup donc en fait aza pena la première chroniqueuse au pena ndeko tutoyer en fait na makambo non nana eki osani parce que na mon émission arrêt de boulevard ati miniature nana moi c'est ndumba vraiment nabia omoni na internet ceux qui te lobby vraiment to banda rolanda que moni photo miniature à mutu na internet na moni ngai au lobby makamama be na kangio mais les batunet va s'arrêter là ba kota kashokala pe lelo yo makambo na loba ndeko nanga mwasi ngano to sala cop moko il faut ozala mayele biso nenge to demaraka batu boye soki to zaki lokoso ya bizwazwa ya bambongo ya batu
mais lenga bere na dama ba mbongo ya bato belé mais le pe boyoka ba voice ba misi yo tala bere to yoka ki boya sala ki boy mais du fait que to makambo to sala to kenda na on a sentiment te ba sara to la ba bato mo ba sentiment muta ko benga yeke 1000 moko eza boy 800 moko eza démarrer un tel ozo comprendre yo monika ka lelo zu 800 et bongo lobby kuna ozo comprendre moi 800 ye ya diku bazu yango nga copie la nga ya manix tipuki manix c'est ce qui manix o boninga manix tipuki na zu ba chobo na bomba ngote mbongo ya pena yango yo bokote la ngai bo défendre ngai pona boy moi 1500 moko ekitaka nga ba benga nga na téléphone tel lo ka mukeza boy to kabola boyo lo ba bien pe to démarrer un tel maman na koka osala ngo poto na Kinshasa mboka nzala ba transport eza pas si faut transport ou la main na tala ki personnalité na ngai na tala ki lelo na lobby na ngai ki na garder ka bande na ngai na bato ba sepela na ngai ceux qui bazata 3 bazala ka po na ngai futo boya ka ngo sarato la lokoso ozomona lokoso tolo munene na ba te damage olia ya na tolo moni Karine a pekisa ki otobisa ki saratola batama na sima Karine ozo sala bémission ba chinois ba apprécier pe lelo ce que moni na kati ya chaîne ya saratola ba abonné ba mata ce sont des chinois ozo comprendre ya robomba te eza ba chinois bato ba puya ki parce ba mona ki azo tenir langage moko ya bien vis-à-vis ya Karine pe en plus ça sala ba analyse ya bien azo lo ba vérité ozomona biso to ngayo na benga saratola to sala émission na ye parce qu'il y avait des gens au bassin que non ça l'émission na saratola lo barabien saratola pas sur l'arabia bobeta bord na saratola mais tala lelo saratola lo koso eleki ozo comprendre na ebité est-ce kazaka ka saratola to comme saratolo mbolo ça ne saratola c'est quoi le saratola comme saratolo donc saratola bakangi pona nini biloba loba ozo comprendre TV matisaka mongo wapi siko mutu bobandaki ko finga bobandaki ko lobela ye wana siko moni lelo ngana tiaka mbanga pona ebike bato baza sima na ngai ozo comprendre ngana koki ko démarrer saratola wana parce que aze lo côté Diego Milito album ezo zika kutu na kati ya studio til lelo bimaka te Diego Milito akoma koko album mpe koko ozo comprendre azane sika memanga te ponga lelo soki ameki fali aza soki ameki kofi bongo yebite mwana ba musicien nyonso ndengai nga soki ameki fali aza soki ameki dikapa aza kokodi la so baroya soki ameki tibambalo akoya jiba koya wera koya parce nga nazaka na respect ya ba artiste musicien to respecter ba mama fondation Karine Mokonzi batikali mingi te fali kaka moko tozani azobundela biso libanda faire kaka moko tozani azobundela biso Fabregas Robinho vraiment en tout cas moi respect nezala ezala te ke po yo batu batala yo il faut yaka kana kombo ya musicien il faut finga musicien il faut loba boye ndenge tozomona ba quand même ko critiquer na bana nana comparer bana nana bana Niki saratola alaxa omoni avo banda ko comparer bana wana longola nanu Niki po Niki azali nzanza to tia siko yalaxa biso bana na ye a comparer bana na ina bana ya nani ya nana ketchup ozomona saratola na komboni na mboka o azana komboni na mboka yo aumeli azobata makana ba maduso ngaku tsoke zala ki ko désannoncer sika za ki obata mangana ngana lobango bandakala mais poto lingana biso ko lobate ozomona makambo batu etali ngai ne lokote zala vraiment na respect ya batu soki ozo respecter ba artiste musicien congolais zo ba sala fierté ya musique ngapena ko respecter yo ozo comprendre biso to bundela kaka respect saratola nzambe asali a rendre kaka juste nenge kaka oyo ifala ki salama parce que tango ozo finga ozo loba makambo lokuta baloba mota moyibi ndaku ne wapi boloko mutama mabe ndaku ne wapi muta lokuta ndaku ne wapi donc saratola na osenga pena na vie matie na pavillon 11 babongise lo chambre pena ozo comprendre batie lo ventilateur malgré mulunga eza na selemba wana mais fanana no comprendre que moi si ya batu ya libala il faut en respect na ye au moins lelo yo nana ketchup so alobia bete liboko na mesa pa abanda okanga mulongo komona donc na prison to kotia pena mulongo 1 2 3 biso tukuna na milongo la ngai na yo po biso te en tout cas tokomona ba mani ki baza kuna tokomona donc bango to bakomba ba salito nyoso bobi tokomona bango ba kokota kuna po batangi kombo ya fali lokola mbinzo lokola madesu ba pona ya mabe ya malamba ozwa
tu respecter quand même Fally du Cap la merveille. Vous comprenez maman, et ça là vraiment bien parce que lelo sera tout la cachot après cachot souka neni. Pour ça bimi gaz vidé. Oui. Léon ne ba mappé. Il y a bon partout là. Ça va tout la lelo lundi. Lelo lundi to pekisa. Karine Mokonza lobaka ngo bien lobaki. Beaucoup de la moutou ceux qui ont raison. Biso lelo ba lobaki to côté la Fally, to côté la Fally te tout utiliser. Vie privée. Voilà. Tu utiliser kaka vérité pour Fally azana problème mon côté. Nasser Nangaï, Maman Fondation, na benga signorita bassin. Hein? Donc, bazan a problème mon côté, mais tant Fally azana raison, il faut te passer raison. Pour moi, on va la battre dans ma campagne, c'est tout le monde est lourd mon côté. Tout le monde peut pas moi signer total que bazo fin banda tongo tipo quoi mais moi si abattu nana ketchup en tant que moi si alibala atikali na ko répondre était parce que bango bazan a préparation na bango ya mariage. Mais na yeli réponse à répondre. Il faut répondre parce que balobi que atana kwa baba TVP loba quand même au moins avec le couteau à mon arrêté mazana qui tala tala na habité donc enfin nana répondre ba tout na niki na ba tanda fingaye à répondre nango siko ndenge nini faut la réponse quelques secondes wapi pema ko swana na manda comment ekotinga ndeni réaction nana ba mona réaction nana maman fondation maman palin donc basa mabala to benga bomba maman fondation donc nana ketchup maman fondation en tout cas azana pe ma swana na mbanda te biso ba beret rouge ba tete numéro 00 donc biso ne ba to na pe ma ko démarrer ngai fu ba ebele. Il faut pas s'engager belé baya pour na combat ba musicien tout kanga na robunda pour na Fally pour na ba musicien tout nga na lo bango na za prêtre ya robunda pour na respect na bango to respecter Koffi Olomide parce que nazo mona mwana oya Anya Star ou ba divergent na âge 8 ans alingi pas bungela Koffi Olomide akina na Anya Star abunga ti mutu asila comment kinga sala kindumba na Turquie tala kindumba na Turquie aero na ba moment oyoyo Anya Star akoma na ndumba makoma zote ezaki nikanga ni te Koffi mutazo tindika non mama to lobela ngo mo réel chila biso na nu ba fan ba mona comment est-ce que nana ketchup enfin à réagir donc lobby impérial ça 20K lobaki moi si pe à lobby alors mais nana penezara vidéo donc il y a ba seconde kaka alors tu la biso image wana comme ça to zonga so parce que ma kambo ya lobela ese belé ba chroniquer ça le coso à dommage pour na bino parce que to ça cotisation te menga pena so 5 to ça la cotisation pour na sarato la nazo appuyer on nazo appuyer on to sungae pour 2 minutes on a mbongo te studio ba na problème na studio mama studio mbongo il faut mbongo na studio ti le album est 14 ans te bato ba banda ko tinda ba kimi bongo yo yebite ke soki ba tindiki ok liboso tang makambo indo te na simomo na mutu te na simane na naza abenga mida la Taylor mona mwasa lungi mikuwa ameka benga mida la Taylor du soit abenga pas vraiment gugu gaga abenga bato batinda ke me ba kotinda lisusu ba pesa mbongo te po ba comprendre déjà que makambo déjà comme na maboko ya l'état tant ozo loba il faut koyeba ke il y aura peut-être un moment où rotika la yo moko loba na papa we mbokotika la face à justice yo moko osamba na mutute ozomona atanga yo na loba ke Fally akoya fera koya jiba koya mais il faut na yeba na nkoloba soki na yebi koloba te bango pe bakoya te po bango ba tinda ngai tango bango bazotinda ngai tenga na zolo ba rien que la vérité ba okotela nga pona loba vérité. Voilà, merci beaucoup Montréal. Il y a aussi la biso image wana mon réaction ya nana ketchup bafana madame Poups hein en fait abonné ko loba répondre ga bato. Voilà, Montréal chez la biso image. Bien comme ça moi c'est ya mutu le impérial 120K ni moi c'est alibala balobi moi c'est alibala il faut za na maturité yango ba mama ya mabala na senga na bino boza na maturité pour libala facilité libala eza ndongo libala eza nde match ya Barça na Real na kati wana bako buko lokolo na kati wana bako tololo lisu donc bako niato na to les zones finale nana ketchup voilà les œuvres en tout cas
très intelligent. En tout cas, on que moi ça réfléchir, ça vraiment na biloko tout nzamba pesa ka moi ça na ngeza te kaka ke tolo sima maboko banini mais na mutu ezo sala moi ça solo finga raté moi ça solo a discuter ka mingité aya rien kaka ke ko répondre nenga répondre azobina na ye pe mezate bonga ko sona na niki ndenge niki aza lokoko niki aza chel bango musana bango ndenge za oyiba chel bazandeni soki ba yokana ki 100 €, so ba pesi 60 bitumba erobi mais fois ça ni fois soana siko bango déjà ba net ba niki ba mesana na ndungulu ndangala ke ba mbongo ngala lo c'est ça na l'action na chel yango zo mona ke moi vibration examen nana ketchup par koka koloba te bato balobi nana ketchup ndumba nana ketchup mais ba ebite ke ndumba kala pa zala ndumba kala pa zalaka ozo comprendre que azara ndumba kala matika atika na ye ya na senga ba lesbienne saratola tika ki lesbienne tika ki lele oui na lobi mabe tenga kamuga okamwa te okamwa pona lobi vérité akasi saratola lesbienne bongo yebite kasi saratola italien mais saratola bongisa ce que c'est vraiment cotisation biso totia ngana zo appuyer to sunga ye po munoko nde mutu e bungaki. Vous comprenez, mon oncle Bungaki. Bon, on a joué pendant ma série, mambo, pour rater mission, t'es cassé problème, mes amis. Diego Milito facture, bah, c'est un studio qui m'a élevé. Vous comprenez, c'est comme bon, il y a banda qui cocotte ça, non, bah, pesa qui est, nan, le coca, il te prend là-bas, fout un bon, bah, c'est un bango, na studio Diego Milito. Bon, il y a tout qui non, tout sourd. Ça rate la héros, un bon, de l'imagine, héros. Il y a un autre, na lobby boy. Naïf Sarabaron qui mutu oyoyo. Ozo finga ko finga côté la kale l'autre était la lobby. En tout cas, ngai vraiment en tant que béret rouge de la presse congolaise, soldat ya Karine Mokondi sans rancune na ba musicien. Na rosenga nzambe na ngaza likolo na tombo loboko na nga mbali, Saratola abungaki. Saratola baliesaki mbongo. Vous comprenez? Le cosonde bomisi Saratola. On les ont bien prêté serment. Ba ndeko nanga nyosa ba chroniqueur na ba chroniqueuse. O ba liaki mbongo. O yebani pene ya makasi zande ya Saratola. Bolimbisa eso esengi to sala cotisation to sangisa mbongo ndambu to bimisa mais azwa conscience ya koyeba ke TV oyo caméra oyo e matisaka pesa la nini e kitsaka net na minute oyo. Kaka TV mutekangi. Vous comprenez? Kaka bémission abandaki osala banda o lobande mutesa nini et kangi en tout cas bolimbisa ye malgré aza lesbienne malgré aza tolo ya aza bongo na prison ndenge bakangi 14 heures to ebite soka okenete menga soué na ngeza ke akendete bolimbisa ye fali di cap la merveille kakipa ka kokolo wana nana do ye moko nzambe kutute ampera ka 120 kala mama te ndenge ba banana ndumba ya kanise ka bonana ketchup papa moi c'est libala bato fingi ndumba yero mais c'est que au moins côté on te ça rabino que tant on finga mission nana da vrai nganga alors ça niki mabe babez tant on finga ndambu bomba ndambu hein yo zo fingi nyonso bazu yango siko bachi wana donc mutakangisi ende nana ketchup ye moko soki za nana ketchup en tout cas za makam na bango basi na basi biso to kota te soki okita akiti nga kanisa ke za fali na sengele par de pas El Marabioche comme ça ya bango na bango basi sengele par de wana makambo tani ngati bino basi mais oui asa concert babi moi ça moyibi nde baloba kaka donc c'est que Diego Milito pas moyibi nga bon tu sais nga continue donc le prix à payer nde mettre Gim Saloba le prix à payer musalo on risque attaquer une prison on risque musala papa tu es reçu ba kota prison ba Ken Piana on risque kotanga komba Ken Piana ta avantia pamba Ken Piana bolole na tanga ba lobela makambo fali Ken Piana ndalo omoni ngai azana tante metan okende pota osala kokota ba bureau bimisa passer pour ezaki omona te eza buzoba azana tante osani akata libaya to azongeli koloba mbisi na boloba oh c'est le moment ya kokota makambo fali siko to loba nini Ken Piana siko aza wapi n'aurait pas ba bengana ki na mambo itali fali c'est que kende na mabele liste orchestre ya mboka mais oui parce que nous lobela mabele liste po yeto yebaki pas fali mutamemi Ken Piana na poto c'est fali siko yebisa nga yo zonga fali azu ba problème lobaki makambo na talité est-ce que ça a un sens nga esika na fandi kotanga ba komba ben civique wana te po ate monsieur ezaki akikala kasa so tangi ka komona bango intintiri matara ngai okoka pene intintiri te
na bando otala bango. C'est le moment de défendre Fali di Cap la merveille azana problème te makambo esa nini éviter kombo ya star bolele ngombo bosombi ba congélateur bosombi bilamba sika ba futeli bino ngo ba kabele libino bambongo totika yango mwasi ya batu ya libala déjà ça lobby mais a lobby na yena munoko ta bini mobali na ende mutu alobaki yango en tout cas totika makambo oyoyo esila. Bo mais ça n'a qu'à kofinga biso Karim Mokonza zela bino biso ko tozera bino maboko puelele bozongi sa biso na actualité kofinga po kala mingi te tozozonga na biso en tout cas na pesi na mbote na batu to ba kozwa chance ya kolanda kasi na pesi mbote question suke voilà bande kona internet ba fano bolinga émission na bino j'espère que bomoni boyoki otali ba réaction ya mobali na mwasi bokombanga mamboyo ne banda okendele ezaki nango bongo te ndika bera lobi soki posa ya mobali esila ote luko komata nde bera lobaka kaka na émission eleka mwa likangu na po ezala nango po mindele ba eda na bango bato ko na posa aide a koideyo mais ko sala boye parce que fali na mamboyo bato musu ba komi ridicule pas bato mususu bato mususu ba traiter na manenge moko boye donc en fait et ça li pena bien te le ti muda luka soye ba vérité tant loko bo sali bino bande ko na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse et ça bien te likambu ya mutu surtout ya musicien ya munene ya mboka en plus vie privée il faut ko lo bango avec beaucoup d'attention vraiment merci beaucoup question suka fanya baki mamboyo ayebi na yango soka bia ndo landela ayebi bakomba batu tout bana sima marambo donc nganaki batindiki niki atelemisi saratola tolingani te ouais ce qu'il fallait lobby na sima marambo ezana ba musicien bazana kati lobby utanga bakombo oui à cause cité le problème c'est quoi la musique na biso moi jalousie eza mingi hein mais jalousie on a linga pena ke ba boma na bango na bango mais bato ba katite ya makambo so na tangi ba kombo yo choqué ba de belé mais je préfère na tanga ba kombo te alors so ba insister prochainement tant royal on tanga ba kombo mais tant on lo ba boye ba bi vision à faire nanga na rotanga ba kombo au moins ba lo baté je connais des noms mais je vais pas donner quand je dis protagoniste c'est ça bato bazali bato bazali na kati bref vous comprenez mais à la tête comme menisa yo kota marambo musique vous comprenez ce qu'il fallait la faire bazo bunda c'est bon ce qui n'a jibé na nani mais ezape moi pas si koyoka ko ba musicien moko boy bazana sima likambo oyo ba koteli ex na kala pona démarrer fali bon ce que ça bon en tout cas fali yo za mukolo oza star mune na mboka oyo oza na maturité oza na personnalité garder toujours silence na yo bomba yango parce que lelo peso ki lobby to landa kaka makambo wana c'est que musique na yo pe tozo effacer yango ozomona donc comme beaucoup plus polémique na yo kaka ki ofali asala ki boy ona na ketchup niki pona kopesa niki bezité pona kopesa actualité te donc kotanga no bakomba ba musicien wana te bomba yango biso tozana posa na ngote bomba yango respecter bango baza ba vie na ba yaya non so ipe baleki na yo bomba bango mais niki nde Fali di Cap la merveille na nzela ya niki kotambola lisusu te na nzela ya niki komona na lisusu te po oyo yo swafo atambola na ngo po na yo na habite soki azuyo na balabala ke bokozo esondomo merci na bafani nyosa o balinga émission forever bafani nyoso balinga ngana o balinga ngate ndeka na isabi abonnez-vous massivement na kati ya ça n'a jamais de si beau aimer beau commenter beau liker tout soit na kuna ba commenter de tout soit na et ça ira tellement bien merci beaucoup à Mira Kinzi derrière la caméra merci beaucoup à la patronne notre Madi Libanga monsieur le DG merci beaucoup à toi merci aussi à toi Bérin Rouge merci na ba ebanga nyoso Sarah Mbombo Alexandrine Presque Chicane, ma copine, merci beaucoup à mes copines Jimel, Orneli Kazadi, Berat Goum Nasuka. On va dire ça moi staff et ça la bien. Ouais, staff vraiment en tout cas na robo sanate nenge kana pesa rabato ba edika ngai na téléphone na pesi mbote vraiment na Montréal précisément et pourquoi pas na pesa mbote na ngai mona mabele na ngai na cité en tout cas au fax bon boulot nzamba zala na ba charge na ba le défenseur tous a toujours même moral mutabungo était mutabungo hein en tout cas na connect vous a des oya kei
Sarah to la banda lobela biso moi par ndambo mais lelo tanga bêtise qui mpanzi biso to tika boulot te to sala boulot. En tout cas na pesi mbote na ngai na Jean-Tan Moba le cœur des trésors Moba depuis les États-Unis. Pourquoi pas na pesa mbote na ngai na vieux Jean-Louis Ifaso. Na pesi mbote na vieux JP Kumalota, hein? JP Kumalota na pesi mbote. Pourquoi pas na pesa mbote na ye mokoli boma na Karine maman Ndoi, la choupette officielle, la voix la plus douce de l'Europe. Et pourquoi pas na ye moko Sinorita Karine Mokonzi. Na mono zotanga ba komba batinyo so yango tanga te na osilika. Na ofashe tout so tanga komba berete mami. Na chomboto benga na en tout cas courage mami, bon service nzamba zala na yo, azala toujours juste ndenga za ragiste na mtema na yo. Béré rouge a travaillé malgré moi malade mais on est toujours ensemble. Merci penayo. Nengo zangi saranga ite ko ya rozwanga pona panzante ke na ben civiko nyonso ba ka ko s'attaquer na ba musicien en tout cas merci. Voilà, comme la souka. Voilà, merci beaucoup à vous. Restez branchés dans la chaîne Bino Brosala jamais dessus. Voilà, mais restez branchés dans la émission Bino Brosala jamais dessus. Toujours avec Mirakins Montréal. Il y a des rapports mon aboé tilikolo. Ils ont grâce naé donc mingi payé parce que il me ça là bon mon anga ernion so ça paye il me ça paye pour mon abé de tout terminer. Ah de tout telembo. Grâce à Mirakins Montréal. Mais moi biloko rola tabouer moko. Batuka ya mawande basunga. Oui, c'est là ka bon. O rapena ke zo moi ji. Biso senga te lokwa saka tola. Tindela ngai kabelo na kofinga lobi te. Biso bongo te. Biso soki o sepeli. Tala janvier akoma kutu ayoki nzala bengi maja ki na oka nzala. Marielle, merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien, restez branchés. Bon, ça n'a jamais décidé. Au revoir.